Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonsoir, c'est l'heure où ya kokuta bino. Bandeko, kolala kolamuka ezali habitude te ezali sengolo. Totieli bino lisusu, toujours ba audio oyo, bolanda yango na bokebi, moko na moko asala analyse na lolenge ya sagesse o nzamba apesa ye pona to tirer kamwa ba leçon. Et kozala malamu mingi pona bomoi na biso. À suivre. J'avais déjà annoncé qu'avant la fin, avant mars, il y a un artiste mort au Koufa, un politicien au Koufa, un musicien mort au Koufa. Il y a un solo bâté, papa. Comment dit, dans le monde de la prophétie, il faut savoir. Puisque le barama bâté pour nous séparer sa bâté. Et je parle encore comme un prophète de Dieu. Quand on a besoin de la lignata, même en dévoilant la puissance de la combat témoin. Avant de commencer, début en mars, c'est-à-dire vers fin, avant février, et ça, l'artiste est mort au Koufa, mais n'a pas la moitié. Oui, parce que il faut comprendre, on a quatre mondes de théâtre, on a quatre mondes d'artistes. Pourquoi l'artiste va au Koufa? Parce que la quatre mondes d'artistes, jalousie, ça m'a cassé. Mais n'a pas au Koufa, n'a pas la moitié, ça reconnu, mais n'a pas à Koufi na poison. Mais n'a pas à Koufi na poison. Mais n'a pas à Koufi na poison. Ça dit ça? Oui. Et bah, Kata. Si moi, je vais des personnes. Et ça, n'a moko. Or, qui te biso avant. Oui, avant fin. Il y a février. Je parle comme un prophète de Dieu. Comme les dieux ont prié, nous donnons ce oui. Parce que l'esprit n'a équité. Net esprit souci équité. Esprit souci dans la kanda. Et esprit n'a yé. Et on a trois artistes. C'est caca, basara, mambozo, c'est exabiso. La kata sorcellerie, la kata spiritualité, bah, il y a et ce sont des artistes qui ont la commune de la pièce de Nyonso, il va tournage à Salaka. Et l'ongine se figurer. Dans tous les films, l'ongine se figurer. Pourquoi? 12 tableaux, 20. Il y a un autre solo, il y a un autre souci. Parce que bon sanitaire, on va faire un tournage. Et ça, les artistes, ceux qui ne vont pas permettre à papa dans le site, il y a 12 artistes. Non. 12 artistes. Comment ça va aller? Parce qu'il y a pas de cinéma. Babimaka, bakusaka, na batakufa, batakufa. Comment soit succès à cause de la tableau, na kata ba, il y a ma tournage là-bas, c'est-à-dire, on soit succès rapidement. Mais ça 12 personnes. Na lobby. Oyo nyoso. Azoyo kate. Aokende. Azoyo kate ko attaquer. Ba aussi là. Eh. Ndé msuba kenda. Nga na lobby oyo azoyo kate. Lobanga Gabriel na kota kisi. Lobanga Gabriel na kena lukata succès na nga na ndako nganga. Lobana na tata lokolo na ndako nganga. Lobanga Gabriel na bwakela mutu maladi. To na sala mutu mabe. Apaka ko zombala mutu. Wana biso so tusala yango. Ça c'est vrai. Ozaliawa. Mutu alingala kisonde ya za mwasi kitoko. Kitoka mwasi alibanda te ya bozindo mwasi ya nakati. C'est boyoka na bobongisa po rankino izo me mama soki mutu moko akufi comme artiste moko fo bimaka ke kinganda akufi. Batika ba blague, batika ba blague. Mutu akufa na masumu na yemoko. Ah bon? Mutu akufa na makambu na ye. Botika nga tranquille na boyi. Na boyi. Nagi mukumba na nganga moko na lingite benga Teresa pour bomba moto pe bazonga ki camarade te ezaki kaka o azu problème aketa la yo pe azu problème aketa la mutabenga mninga senga pardon te soja lo baki kenga na kocha na sete na tchaka na sena likambo nga na BBC na bongisa o nga na BBC o nga na BBC te nga ba lo baki bana nga ba lo bina ya te na kenda kite na kenda kate ya gabi souci ban tozo ta revendre pas na yoti oui vendre pas na nga ba 2 semaines à part nga na bika vendre pas bakata kaka ipa na ye nanda kunae aza kufala pe bakata bandi je suis pas Thérésien. Oui. Et Salimaki lors il y a habitation na bino ensemble tant on va ensemble na ndeko bantu puis je le ba momé belé na sa l'église ba baba te pe ya ba aveugle te na mosa dans l'église e monaka si y a un danger ozo yelanga nzamba okene ko laksa ngo mutu ta osala ngambela na kei il faut na batela vie nanga eti nga ba pesa nga pantalon balumbi singa solo na nzoto. Ah bon? Eza oyo nga na viva.
On a zaka na nzambe te. On n'a pas collègue na yo. So na zaka na nzambe te. On n'a pas collègue na yo. Zaki ya nzambe te. Au défi qui est là mbao. Te. Ka pamba. Jalousie kaka. Ayibi la mala mbetu na chambre. Ba ibe la mbate ayeko pesa ngelo kokele na somi bibale ozwa moko. Mpo balingaki balia ngai. OK. Je te dis soki nazalaki ya nzambe te Yves 2022 bolingaki bolela Gabriel. Ah bon? Et pourtant elingaki sila te na mitema na bino. Parce que Gabriel azaka quoi Dadi di Kambala. Ozoyoka. Comme je suis pas bikufa kufa. OK. Na na famille chrétienne. Mutauti kanga zati. OK. Ozoyoka. Ba ko bela suka na ko bela awa. Yves na sila pema. Pema zati. Na sala 3 jours na soins intensifs. Nde ba ça que mbeto la lisuzi pala la kia asaki 11 jours na koma. Oyo azoyoka na ngai te. Oyo azokende ka banda kwa nganga pona nga. Naza distraite. OK. Okokende. Ngana kotikala. Ngana kotikala. Ngana kokufa na ngate. Ngana wesa Teresa za makasi po ene mtabomi na Yesu zite. Ya bomi na ye mutu te. Bazaki lié oyo. Ebi bango mibale bazaki ba pire. Pire ya pire. Ya jeté. Bango ezali kama wanga na tezali kama tubalo balekela ke on a TV. Ah, bon mobali mbali boso mobali to lingana mibali mingi te. Bino na bino? O bon mbali boso esuzinde mutu basali yango. Biso sa to lingana mibali te. Yo po lingana mobali bato? Oui. Pour anite. Na pe mutu. Ya comédienne? Oh, bon l'heure est arrivée au sabon. Lokola Simeona. OK. Ngape lokola Simeona. Nakokufa lelo te o. Oh nzambe na ngai. Kino na mona lobiko ngula na Yesu. Amen. Bilaka na ye kokokisa makati na ngai. Amen. Liloba na ye kofanda kati na ngai. Amen. Yaya na ngai. Kolonanga. Nakokufa lelo te. Amen. Kini komelo na théâtre. Nakokufa na ngai lelo te. Ba mabe ba makambe belé pe komelo na théâtre. Ba makubwa kelanga ba maladie. Kubwa kelanga ba bilo. Tala. Yves nzoto yo. Ngamona sekaka. Ah bon? Na sona fa na seki. Nzoto e koti biloko Mais on va aller vendre ça au cas. Gabriela Lenda. Minga taki akolo. Mais ce que bazo ko attaquer puis makolo pourquoi makolo kaka ya yo? Kasi so na vandi. Ba bwa kamba sumabe. Ba bwa kamba PC. Ba pota minene. Ba nini. Ba Ni monsieur. Tu PC ba utola. Nanga neni chata mo kete. Ba vana ba mo bien. Mais ba mo ba yebi pourquoi ba kabwana. Ozo comprendre. Ba yebi pourquoi ba kabwana. Pour batumi balé ba kabwana kaka so ba tamboli bien te. Même Bible je sabiso deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans que ba yo kana donc na Mos 3:3 so aussi au mona question na Bible tout na biso réponse na o et ba répondre te. Donc batumi balé so ba tambola nzela moko ba yo kanite faut ko kabwana. Ndé ko kabwana bango ezaki à partir ya ko yo kana bango ba yo kana ite. Mais bit ya c'est ça les kambo tout kana yebité. Ba kabwana pourquoi na yebité. Mais apparemment ba ndeko na mino ba communiquer ba ibeli ba yebi biti ya séparation bon on dirait il faut mingi ezalaki pa ndeko suzi nayebite so tikala koyoka ta mwa nyunyu entre bango mibale te. Bon en tout cas nayoka te so nayoka lenga bon nayebi ke yana na suzi bakabwanaki ozo comprendre mais biti ya likambo bakabwanelaki wana version bien yana ye moko ayebi ozo comprendre parce que tolani pe maman Thérèse pas les ketchou batuni même question le bien répondre ngo sur bakati caméra cela veut dire qu'il y avait quelque chose entre bon mibale bon ye mo ndé ma Thérèse na souci bazaki bien bazaki bien te parce bazaki bien ngali kana émission ta sala bango émission lo beke bango mbale na yana bazabimana na jeriski wana maman top ye mo bazaki bien na souci bon so bazaki bien na moto makambo oya dada international na nini oh balobake yana donc mama top ye mo ka leka na émission hein
alobi ke bangonde bauwelela je respire émission wana en tout cas ezali je respire aza mobala dada to ya bango azalaki soki mobala dada bango babi ke o bangonde basusi na yana nde bakomaki mwasi basi ya donc émission wana ezali bato so bakoti bakomona émission wana ezalaki kutu periode yango ye na yana mpenza bande oyoka na mpenza te ozo comprendre mpona makambo wana bimisaka wana po yana jamai kolinga mobala mwa mokelo kwa je respire ansa nini ali na mobali na ye tonto sele ansa nini ozomona babiloko mosusu ntango yo oza mokolo po abenge petite sere na ye babanda otambola nzela moko so bauti batournage baosangisa bango bana terminus tout ça me makambo oyo alekanaka lobaka bosanaki bazalaka bana lemba bango nsoto to ayebinga ata yoki misa asalaki boyi ifo luka avérifie ozomona po bato balingaka kobebisaka baréputation baninga so ntango oya kolobi makambo ya je respire émission elongo ete ezaka na internet so ntango oyo olobaki bakata caméra mpo loba makambo moto alobi bakata caméra eza mama Thérèse ato batuni ye problème ni bazala yango na Suzy alobi ke Suzy neni ye azalaka na problème ya Suzy te Suzy moto azalaka na problème ne me makambo yango fi bakata caméra mpo ke ayebisa leketu alors a raison aoloba yango na caméra po wani aoloba yango po wani ya plein caméra a raison po ni kape photo oyeba makambo bango bazali nango na Suzy mpo bawela mobali te po ni kato oyeba ngo après koyeba ngo trouver solution ni po Suzy akufi déjà bango na ye na Suzy si bakabwana déjà kala depuis ba 2021 ayo kufa na 2023 siko balinga balatisa ya na charge ebemeli ndeni bato mosusu baza surpris komona Thérèse ya na matanga Suzy aya te mpo na nini abomi mutu te Suzy na sœur na ye bavanda esika moko baa bameilleur ami eza basouvenir etikalaka ata toswani tobundi singa famille benela mikata na te donc siko ndenge yana ayaki matanga nde aye ye nde mutabomai Suzy mais non yana mutabomi Suzy te Suzy azali déjà kobela kotaka kokoma nzambe azongisi ye mpo ya korepare nzambe azongisaki ya korepare nini est-ce que bazwaka ta yo tuna Suzy nzambe azongisi mpo ya korepare nini donc so bamoni nde yana nde mutu fale Suzy ya korepare na ye te yo ozalai na matanga nga babenganga jour wana babenganga mpa bato bavanda na matanga misi yango bino bacomédie bozalaka ndeni bozalaka boye moninga akufi botonga ye bato wana bando otonga yana azalaki te meka bato ya théâtre baotonga ye baokamwa maladi nyango ekopolisa mutu libumu maladi ya ndeni ye bando obwakela baninga bamaladi bango na bango otisanga ndeni nazalaki te bango bato bazalaki yana nde bando otonga Suzy bato mpo oyebi bango est ce que ya so nayebi bango latangi oyo bakombo tenatunika nayebi bango nayebi bango nde bazana baoyoka de ya moto nayebi ke oza autorité morale baoyoka de ya moto kingani na comprendre yo na comprendre oyo yaya yo bapesaki yo conseil na batanga ti conseil yango oyoki no te conseil yango oyoki te oboyi na oyoka conseil oyoki mais ko ntango oyoki conseil mpo ani ozolinganga na ntanga eloko bapekisaki yo yango wana olinganga na sala mpo ani bato bavandaki baotonga Suzy malgré ndenge akoti na morgue bato baotonga ye bao mpe bayaki balelai makasi wana bafandi baotonga ye pare azaka ndoki boye na boye wana kuti mpe alobongo na émission batoni mpe baisokoko babike ozaka ndoki bon de toutes les façons nga lokwa na navanda na ye te nalia na esani moko te na mela na été moyen à détecter exact. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo toujours qui est vraiment bien. Nous avons une affaire où il y a Mama Top oyo émission salaka affaire il y a moi na dada où il y a comment ça s'appelle Chéri affaire voilà mais tout le monde na départ il y a Suzy ban tout temps à couper émission au sala awa tout le monde a pu se témoignage bien pour na Suzy kazala ki mona malamu batuko za problème te na éviter oh wana émission salaka tant Suzy azalaka vivante nemti ezalaka asala ngotika sala bien de lobeka so de comment on ka solo mutakufa communiquer sain na lobby a tous se voilà ba fasté somme tazai mabe azai mabe mais personne aza juste na sena moyo soki yo zalaki na problème na mutu wana soka kufi ko changer maloba te o changer maloba poani po yo zaki déjà le problème na ye o changer maloba poani. Nous sommes des hypocrites. OK. Merci Mme Cécile.
nayebi sur ti lelo likambo wana sila lobango toza ba hypocrite y compris na ngamoko mais tala batu ne batelemela basaile ba émission lelo tozonga kana même likambo Suzy akufi mata pando dirige tournage ponya tika ite soza pire petit na walemba ponya tika ite abita mswada alingaki te yesu biso kala na mondo ezaki so mutakufi to sur soir nyonso to ba tournage ezate lo montant vient esa kufaka papa sans souci pe asonam mutu te atournaka timu kola kota na sama bele batu o bakufa kala to wana tourne te si mukolo mutu akota na sama bele ndebo tourner mais yo ta ko kike souci bantu akufi on moyena lembezala ki tepo so na lemba ki batu ba na tournage ba ngeba lemba est-ce que ça sens ngala monyo eza ngona sens te po neti ngane na zaboy malgré ngala on sa la tournage émission po aussi oye OK so ki tena ngala sala te sangwa liwa ya camarade nanga eza ko affecter nga so tena ngala sala te mais oye il faut na sala po bo dépasser transport osomona na ko saboter binote so na sisi awa na ke matanga OK na quel est la camarade nanga. Voilà, merci beaucoup, Miss Lolo. Tous ceux qui ne font pas tout le monde, tout y va davantage via Ndeko Suzy, bon tout, ça la biso vraiment pas tous compatibles. Voilà, bah c'est comédien. Tout le monde Ndeko Nene à Kelo, Nelo comme a posté, tout le monde a posté Maman Thérèse à la Rolbaké, mobile yango ozo bomela tu blo mo bon on dirait Maman Thérèse mutu abo azo boma batu wana ngo ba chef man tete marambwana na Rolbaké Maman Shako kufa na même malade Ndeko Suzy pe akufika na même malade ça en tête bachelo comme Maman Thérèse. Omoni nene aza na problème ya mutu. Nene aza problème mutu surtout que soko fana na mboka oba. Na yebita za ouais. Dubai. La moya Dubai lisusu e chauffer lisusu mutu makasi. Parce que ataka biloko sans ko vérifier information. Journaliste aza mutu avoir tia likambo faut vérifier na information si moye osali o tia likambo. Yo zo tia likambo masha ko biso so to yebi. Akufa balongona emino. Ezali bongo te. Oui. Après Suzy va faire une opération. Ayo osala réussite. Pas ba nego mais ça na pour ma cœur. Si on nene yebine likambote. Ayo kozwa yana atia na buzoba na donc yana ndendo ki ya olia bango. Para affaire à mobile. Ya. Na lobi boya. Pardon. Moi na lobi ça. Suzy tika loza jamais moi ça c'est ma samba. Tabat bazai ba ça c'est machako. OK. Ma top. Zizi maviluka olandanga batonga na yebi zizi kutu bazulaka nda ku ana de bonoma na lemba na de bonoma babota kutu na sele akoma pela mobile na mususu zizi ozo comprendre mato pa koma na mobile na masha kwa koma na mobile nde sele ayo kolinga yana ko yebi sanga masha ko akufi yana kamta bomie Suzy su yana bo Suzy na liste ya batonga na tengaza place ni assez retrouvé là comment autant un combo azata azaki moi ça passe l'été mais na faire on ya papa sele wana no lobi ke maman ba sele ate nazo to sauter pardon to sauter kama no otango osité comment ya maman Shako papa sele kolonga pa maman Shako koyeba maman Thérèse yeba te kazaka azaka ex ya papa ya nani maman Shako baza yana leki bon yana leki te mais musala mutisangi si bindo bobenga la lobo ko benga na fanyu mona mama bon eza mutu na mutazana choix na ye vous comprenez na mutazana choix na ye ye asepela na ya taninga yana vanza kimia tonga ba flat kuna yana to gérer ma mionso to maman Shako fani sere kimia te limbisanga tito lo bakapoto yeba solo akufa de te sonam to kokola ko salir mémoire na ye ate la bête locale solo po bat bolinga ba salir yana na kata maramwana Suzy azate na kata mamwana Suzy azate vous comprenez donc yana les choix ya yana ngana oye c'était que yana pona ni olinga ton selete les choix na ye na respecter opinion ya mutu opinion mutu basala ngo débat OK et choix pe ya mutu ba ya kate o moni osali choix mabe mobala ponier ya sepela mbali bafandi OK bafandi na bango tilelo bazanga bango les mais olobi na faire wana Suzy bantu azalaki te na bana basi wana mais pourquoi kombo kaka ya Thérèse zaka kobima kana maramuna bango est-ce que cause na basuba souvent entre bon dit to bafandaka ensemble
oza posala bimisaka makambo o bamona na bango o leka na bango mbale bato baotala biso baza besoin bacomprendre lokaka ya na ye moko aloba ete bakata caméra palo bango na sima caméra ngapi na osenga bokata caméra mpona beta lisolo na sima caméra. J'ai pensé que j'étais en face il y a madame Poutine te longolanga siko Poutine comme ça nga président Ukraine. Mais pourquoi bino baartiste comme les soki mabemo eza boko kobimisango te pour que bato bayeba ezaka poani nanu ngane na saboye problématique ongo bakiselanga sous problème bato bafinganga susino yango wana non soki ye moko kutu kolo likambo alobi te ale ngai nazwa monopole na koloba ke tala bawela boye basala boye na ondimanga nani akondimanga na minute oyo aza na kati ya morgue na ondimanga posi babane solo basololaka mpe deja nani akondimanga yebisanga nani ondimanga yebisanga ite clair bato baotala biso baondima baondimanga na olobango na nsima caméra mwana bomonte ke bozo ete bafani na bino te bitofandeli awa eza souvenir ya suzi to makambo oyo oyo eleka ye na parce que eza nyonso eza koenglobe suzi bantu ntonga toyeba moto aza mie place ya obeta lisolo wana ye moko yana soko bino bato mpe boyebi makambo parce que ye mta viva ngati en tout cas même Cécile na peso mambote peso vous avez raison les artistes c'est comme ba vivre vraiment baza vraiment ba hypocrite parce que boyebi eloko moko boye ezo bima en tout cas comme ezo sali pe maman Thérèse toi bino boyebi vérité mais pourquoi pas koleka kobimisa vérité parce ba pesi ngai ndingisa na peso yango eza misona ngai yo kolombe ndini te so ya na pesi ngai ndingisa ne na leki na lobby mais lokwa ni bapianga ndingisa te na lobby aza na courage wana te yana so apesi nga ndingisa leki na nga leka loba maman Thérèse en tout cas pesa miss lolo mais lokwa apesi nga ndingisa te ya tika wana il faut kotanga na mongongo mpo bimisa makambo eza kati na nga na olobelo te. Voilà, merci beaucoup, Mr. Lola bien Kolobani le côté mais Mr. Dota makambo donc ça que dai pour bakele kwa mbome donc oui tout le monde peut artiste comme ni participation on bakene kwa mbome de Kosuzi Bantu n'habite Suzi Bantu azaina comment c'est vraiment malade pas umelaki son a s'est trompé c'est ba 1 mois 11 jours son a bonne sanité. Voilà, oh, il y a intervenir à comment ça va le cœur. Parce qu'il y a une maladie asthme, oh, le bêtise, le cœur est macassé. Depuis que le cœur est manifestera plus, surtout ceux qui ont trouvé un problème comme Oya, on est belé. Je me rappelle tout ça quand on dit parce que le bacana sous-bassement au côté non néné. Ma caméra ko bimé belé parce que soit disons elle était délaissée, bazo qui peut sauter, batrita sous indoki, batrita sous aitizara ba chance ya batu, batrita sous mam et belé autoki na kati internet. Est-ce que vous avez peu courant c'est koyoka makam pour les réseaux na kati internet sur affaire wana? Oui, na yo kango. Na déjà avant kufa ke azamta ba benda ba ba moto so tambolo na ye yo tika la zozo ba blomo bongo benda ba d'étoile to yo kaka ndenge ela. Vous comprenez? Mais eza pas si les kechu. Eza pas si pour na ko bebisa ba réputation ya batu tout le temps. Oui, to ko lo ba moni to ba na lelo na vie, to na ba problème na biso. Motema oui to ko ba ka tete kana likambo na moko te. Na ba famille ba bitumbezala kana ba quartier ba mambo belé. Mais oh siko ko ebimi o batutu ba yebi, na mi to ba o wana ebibate esenini, e batami o esenini ebimi. Yango siko sur place. Et puis mimi non ba comédie ezala nini nango soki mutu mayeka lobi ou bien batu ba lobi bomoni leketwana kutu azala boy bino tout bo isolé ezala non nini et puis ezala na ebite bato ba loba bo bazana kisi ya domination puis bozana facilité ya ko boy ya mbala mo ya ko isoler mutu na minute mais le lot la kufitane bo le belé belé bo le là bo isoler pe na ba film parce que ça temps déjà ba bito ba makama mwe bimi et ça ka zuba dosement ba benga kete dosement de celle qui ba malade pe bandi tant bika on est to moni siko OK to moni et ça na déchet ne benga ki si la bengi belle fi pa bengi bo to éviter ce que ça là qui na kufa kite to éviter so linga ke continuer sous wana non to éviter mais bravo non ba ya omi balé ba weli ça qui quand même to éviter mais eza bien té tant ba mutu ya peso peut-être news a mutu na za boy to za ba nzambe to sambelaka oui, to boy te mutu so to bangaka. Ba ko isa pene no moni entel wana za boy. Na obanga me na ozonga no makase na otalila parce que na mokili leke tu batu ba dinga batu basanga na te baza.
intel baosangana loka baosangana tika tosable tozongisa boye eza kitoko te eza bien te surtout moya koisolaka bato 12 24 betami okaka mutu po bando bengo mpona mitu babenga kosute keba 24 se betami 12 betami so à quoi bon soki moto na loyo so akufi boye boleli bolakisi mawa bolakisi bolingo ce n'est pas bien parce que souci ndenge aza wana akufi bamakambo wana eza na kati bamakambo mpe eza ya kati ebele parce que toza bato azali mpe mutu azali mpe na problème na ye mais lokola oyo nde nao répété ebimaki déjà mpe etamboli yango mpe ezolamuka omwesi one yango ebeke liboso oyo wana oyo ya bafamille ya bakindoki ya bani ezongi nsima ebimi sikoyo banini oyo bapande esango bazongisa tout consort eza kitoko te. Donc c'est ça. Bon, donc c'est ça de lobby. Peut-être que moi, il n'y en a pas pambaté. Peut-être aussi, il y a des gens, Baloba, qui ont à propos, il y a ce bantu, Kazaï, Kofi, Bétoile, il y a Batou, dans l'émission, peut-être ça, différentes émissions, peut-être ça, dans la chaîne, peut-être tout le monde, Batou, Baloba, est-ce que c'était ça qui est important, il y a Koloba, dans la télé, tu as Koloba, parce que comment il délaissé les autres qui payent les sous-soutés, Babinga, sous télé, peut-être choc, wana, ou l'amour qui n'a qu'à Tiwana, et tout le monde supporte les autres bantu, Babinga, et soutenir film le sibato akufi atiki bato tokolo bandeni le bato bakomo tokomi le tovandi boye kombo ya Teresa ebimi na kati ya makambo kutulobi gloire à Dieu to moni Teresa ina matanga lobi ayaki oui na moni na siko bakolo bakomo na ye ki mtapanza esa ngona ba artiste nyonso apo wazaki eli Teresa elie susi bantu tout le monde a tout le blanc siko le ketu po meza siko fo ba la sonde prévia ya nana betela ndeti nani mambu ya susi bantu kaza fia bakisi fia ndoki prévisate mage bima bongo ke Teresa mtayana ngo Teresa mtaloba oui Teresa loba boto Teresa loba ke bobino po nini bo considérer ke mweza bongo to boite po batambola peut-être ni mutabatambola yena likamba lobi non nana za yena prévu et puis nani waza aza d'accord beta to la binga mtu Teresa betela ngana susi ona za la boy azati so ndeti ngami bino balikambo peut-être na mona na preuve nango kete nana vraiment aloba likambo boy Teresa aloba likambo mais loko kaka ke babe lobi loko la Teresa ba mandota mona souci bantu bazaye ba pire à un moment donné ba kabwani ba beba nyale maman na kobeba na wana Teresa mtazong si Teresa mtasali te zati lega tu preuve zati soto bike zaka Teresa lokuta ya bebe lora ba loba kamta kisi mtabu yo kasi atane bazaye ba pire na Teresa annonce on a batu musute bando sopena batu mususu bando kutapela batu mususu batu unanje bando lia beba omela eba Teresa nem tu fa panja ka sango eba batu mususu ba panja ba sango non ma besi ko ekomi ke bani bazwa siko ne kulusu bala tsasko Teresa et puis le rondire comme oui na ebité soki batu mbale ba bando solate ou be batu mbale bazana ba problème so na kufi o atika le femme mangam neti Teresa mjwa memingam boso Teresa kufa ya boso silo neno ba so Teresa kufa ke ngeza ndeni ke suzi bantu tabomi Teresa. Et puis ça nous bien par une mission mamumuluba parti moko ya Suzy maman tunya lobi nazo ki pe Teresa maman si c'était malamoko imro Suzy ah nana sali opesi mbote na joie na plaisir to baniza hypocrisie non ba beba na ka ekite mati baba na ko sola te mais ba koma ko sola mais sauf que mutu na mutu agarda bands na ye neto mona boko beba na master boye bozonga ni meboza so ne boza akite mais ni bateke nde Suzy akufi na nde baza binemi na Teresa te et puis Suzy beba na peka na Teresa te ba beba na peka ba tebelete so nde bangi bala tsaka ya Teresa dans ce qui deux personnes bazana ba problème so wana kufi o atika liam tabomie et puis otala o balika mo ba beba na la kezali kamusu o bem ta kufi le kamusu ne ba ti ba okeka ko récupérer bala ti sa ba même sa kolos eza nini ya kitoko te ya kitoko te ndeko akufi akufi non trop jeune on a besoin d'aller et ça matanga moko tu roloba loba te et ça matanga esa batu passer esa biso souci tous à concentrer ba programme les kakimia comme par exemple le même simba moto le ndeko na mawa parce que passion ndeko atiki ata biso nyoso to mto le ka famille na passion wana azati la famille n'a pas ça nzate ndio zo balika muke ba ko ba Teresa mzaki ko loba so ki ba soubassement ke Teresa yi ko to soit disant Teresa ya pa ya Nicole a solo na yo bakata ya Nicole yo zo vanda pa ne o vanda sena ndako nondeni o ebite ya zaka bu ya zanga na tambola ne parce que ba zola tabila mamoko pona na solo ki na maolo bina imse ba papier elete ma Teresa elete Suzy siko likamuso bikombo ya Nicole ke azovanda pane bakabona ka po Teresa elaka emse bengane na ndako boito e bana bi pasi wana peso shoki baninga ba ko tika kasi on azolo bate omoni keleke tu peso tel na ramonde zo bimela e bima pa ba chroniquer biso to lo saka poto pesa mate e na suso na ne bandika pona
bango moko ba comédien donc ti baolela wana okuna azolokota bazobimisa makambo lokwa mai ezobota na basima ekomi lisusu ya Nicole Bakata alongolaka pembeni na ye me na ndenge abie akosi oyo na oluka ndaku boyeboye mpo baya koyebisa ye non eza kitoko te estce moto lokwa asusi bantu azangi mbongo afutela ndako eza impossible maga fandi akufi pa na bango to bika fandi pa na bango toujours ofanda pa pour passer pe na fanda pa na bango mais ça te kazanga mbongo afutela ndako so lelo ke na fanda pe Bakata nde Bakata yebise ke non ilongwana nungana zo ndako e Bakata akosi po a isoler po baya koyebisa e Bakata ke azamtamsa mabe tala makambo minene boye ndeko akufi tolela ndeko na kimia botiko kozwa bankolo bolatisa batu botiko amoni loko nyasa makande sama ya gabi makambo mutakufi na likambo boye elati ekomi bo eske soto sala ndeti ndeni ke so no lobana mutu to bebe bana mutu so mutano bela atoza na réseau ke ka koseka bolim suppose banga peut-être soka kufi yo me mangambo wana non est-ce que faut to soina kati ba premier kati faut to sala nini nene leke tu toza batu na sa moya tala be église ba problème ezalaka poso to bige to sola kate to alukuta atelo fana batu na ndako leke tu bo soina ka pe kitaka pe mataka partout ba problème ezanga raté mais ma be comme c'est que ndenge mutu so on parce que moi neza boye nani c'est souci bantu kufi Teresa memi ngambo e bakata wa kumbi allez la bana binemi musu peut-être ba comédien tel ba sola ateto souhaité te pour louer ces sengo on kufi tel tabomi été et loko na so ko latra ba ninga ba charge na ko comme ça ba ninga mal à l'aise ne batika botike eza bien té so ke muta kufi to kumisi nzambe ponza même tapesa kapema Teresa azana pema ya kopesa pa souci bantu te ane pende loko ko sala pa souci bantu te na répéter so bazai binemi mais nemniso suka souci sala nga pesa an mbotete émission désolé apesi mbote bon to singa nalo na Jonathan Dawa Chefson na photo to moni nene ya poster na ni na ezole kana sikoyo pa lobi ke ni yo Teresa ado kufaka na kombo ma chaque pas kufaka pour soit wela mobile ba cheso komba cheso na elonga ministère ti wana na katse est-ce que kwa bisa onke ba wela ka mbanda ba wela ka ministère moko e ba pe relation ya Suzy na ministère kingani wana te ya Suzy na ministère wana le kwa bete na yoka tonga na yoka ndera ba machako pour ya pour na papa na biso na mobile ya anwana ne bando kite matape na suka ya an tatkele na mobile bon koloba ke mama chako pa kufeka pona mobile wana pona Teresa te ya lokuta ma chako bele minute o mo teke nene ya so bo atwe bepi nene ya nene ozaka yo pardon mama chako bele biso to tebika belaki minu to balongole lino sali so nini na ndepe sama mwesa makufa eza na rapport te to tiko sansara makambo tout ko latra baninga mikumba eza bien te même bon mona ka ya ana fandi boy peut-être ça les diabète parce que moi quand ne joue pas ba ole là on dit quand nenga ye neto moni ba image le kapa ifani ana kota la rase ma so nenga fande na nenga kangelomi eza pe de ana bato basi ba bengi o ba yebisi pe ko moni kuna se ba olo ba boy ba ozo msabohi parce que na nenga bete sans semblant biso tout so totalia an nenga fande na matanga ana afande longi akanda to tika semblant ba fandi ne longi moko o ma o meka ba osila ani parce que mutu moto linga leke tu afanda bozwa mukuma moko boye bolata mutu puis mutu moko te ata bebe na mutu atande anazana bato tata na Suzy bantu so basola pété que le lor Suzy banta kufi ana fanda lobake o azui et ça dit bien non Teresa sepeli de Suzy akufi on sepela par rapport à quoi mutu moto sepela na liwa et puis mutu moto afanda o sepela bala teli kambo atana mutu ala ndo so te mutu na kufi bolata mutu nkolo te Teresa komi nzambe Teresa nzambe te o simbe pe ma Suzy bantu te nous avons bela qui a couffé c'est tout oui ba makambo yaki ya ba réputation to beta ka c'était que bato ba belle c'est ba réputation batika mais pourquoi makambo surtout na ba artiste ba comédien surtout ya ba maman pourquoi ba Teresa ba Suzy ba ko nda ba maman mais ba promesse la ta mingi bango ezaka ba jeune ici mais lomika maman est-ce que ça respect ça digne pour ba famille na ba foyer na bango ya on est-ce que problème do ba bloko pe tout nezoleka na ba sera na so pe batika ba maman so batika bio ka ba ba ndeni ba tambola ba pe nani azana nani camarade po to tambola ne likambu nini likambu pela koloba likambu pela kosala epesa suka mayele po babiloko yo e opesa pe bango su mayele parce que muto ozo mayele te c'est comme na mamde ezoleka te to ba ka lokwa bache miniature en welati omane ba komo kote bakate ekolo me bakate ekoma mtu mususu siko neti ngama na obeta setele ketu batika to le la serre na biso na kimia batika kota baninga msu mal à l'aise parce que on a tolo baboy Suzy banto partager na Teresa
na s'inventer te n'était son camarade ni partager parce que toyebi basser na so ba maope ba leka azala pe na bantu mais to mona pe ye moko bantu alobango par rapport ndenge bazala na Thérèse et puis quand on est bazala na Thérèse on soit quand ba comédie pe ba no sala ba ko to pe ba Thérèse ba tu ba sisi ba ke ba na souci bantu tala ba comédie bolimisanga bo changer ba comportement non ata mingi tata ya mukie o mona lelo na lo ba mabeza partout dans l'église mabeza mais moi sembla on a pe faire la nanu moi sembla et ça la bien quand peut-être babilo ka tunisa ça la maté so qui Thérèse na souci bantu balo baba ça la tunisa ba comment ba tu vas linga bi maraka ba no ça fait papier koto ba lobby peut-être binemi na bango et ça la pe ba tu sous plaisir parce que la ba guerre wana po o ya lobby bo ya zongisi boui so le on a kufi akei abele motema na répéter motema ça la makambo ebele po so nzamba pesa biso miso mona motema souci bantu inga ba boye ça sote na kata motema na ezaka makambo ba panzela ki esangote po motema ne bomba makambo ça que na kata motema na makambo pe belé alors botika Thérèse kimia botika ibakata kimia botika balela ndeko na bango eza lisumu te po bazaki ba camarade et ngo ba peteke moto akufi ye kanda za mo santu te za kufi azape na mabene na malamu naye bango pe batikali bazape na mabene bo batika na ngona mabolamu na mo pe batikali nango bolongo la système yo koma lo mutu soka kufi ale bo commissaire propre na ba kombo ya batu te eza kitoko te botika ndeko pe manena kimia parce que nzamba bande kwa mamu msuba lo batu babia ki epema na ye parce que anyoko ami comme lokola tine atongo lo kisi donc on a besoin de souffrir eza facile eza pasi batika pema na kimia to bolo kota ba kombo oyo ali ya matango nde na omona ole leketona ya mabete oso to peka bebu ti ba vemo choba bitumba pe ba kosona pe bimi ali ko linga kendeli continue Nicole Bakata ya Nicole to mo loka ko linga na epete o ka ka le ka tu le kana sala émission na luba o mama mama msupe bata me senga pe bimate na kanda muto salini abimisi tu allez ba bisa makambo la suba parce que tu qui soit disant avec na tournage moko so ya sila tu ya mutu moko weke ba pesa ke Miami là bazaka soki 3 comédiens to so yo ka pesa ki Miami là dikamongo mai wana ngo pesa ka epinza tu o mata ke mo siko boyeza kitoko bana bimba na mela mai wana iba problème moté mala te kisi na to kasi batongo pe bazana ba preuve ngo ba mai baleka pe ba kolo parce que bonini ba pesa ka ba mai ba loba te ka tonga ku felo ba o mata ke ba bloko ndo so ba sa pe ka ba décourager famille wana po ba mba pe ba comédien kimi po ba no mo ba comédien ba ole la ba bia parce que quand ça te bande monde ba ole la ba ta internet te ba ota si bon mon na mambo na monde mais c'est Google ata bango moko bazala ba makamna bango na za clair to tiko chaka ya biso koto ndo washa kufi utia ok pe mse kuti kope kuna te liwa ni ya sujiza na maboka ba artiste to ya famille eza na oni maboka famille ba tite abela kine mtuto abela ka nzambela biso zo molimo ne apema na kimia c'est tout leke tu tokokolo bana maboka famille tokolo bana maboka ba comédien son nzamba lobaki suzi ban tokokufa te akokufa te tala mutabetu 1 mois nakata koma eza facilité mabimi asali pe ba video atatu pe monena nzamba kumisi nzambe donc nzambe wana pa lingaki aso nzambe pa lingaki ya to mone pe lisusu c'est ça parce que sota ba video o asali o atanda za na ba sondo wana na cette émission ana ouais Tongo Itani de tout ce qui respire l'éternel. Lingue des Zoloba. Au bateau, j'en ai beaucoup. Ndo bato zana ndako leki bango eloko te ezaka ngolu mpe mawa na nzambe nde esaliki bino bozwama na bandako bango na bazwama na profite okomisa nzambe ya lola opesi bino pema na bomoi mpe nzoto makasi po aza vidéo wana ayi obaza na hôpital obaza libana toleki bango na nini donc tomona toyebi te so annonce abandeki poliwa toyebi te so liwango bato toyokaka ngo ndenge yaka toyebi te mais leke tunga na tali vidéo wana tema na ndo tonoka likoko na ndoka baloba te to na tala koma miso etanginga ta aza na etana mwabi bango baza baleki donc c'est-à-dire oza libana yebaka okumisa nzamba ta tongo tala oui asambe a confessa ki et puis akufina kitoko nena munene na eza liwa ya pasi eza liwa ya kozongisa kateko ebakata kuna tanga sala ki boye terete
boya bongo siko mama ngo ya ba se ko bila mikolo ba tikasi ba via ba pasha leka tu boni mo peksa pe batute yango ndeza problème côté ana mana na conseil opesa mutute po osoki na pesi ba comédie po na ba pasha na église ko peksa te c'est mama mo mukola d'église mais azana frère wa mabonza si marapane babimaka ika mabolingo ika mamotema ika mashwa onene osela na kota ko succès là pato pesi conseil oyo asi makamnyo so to pendant le bango lelo ya ba pasha ndesoki nene asalela ngo mission de ba o batika so ba balinga ba pasha bolinga te bolinga bantu tenga to mona makambo yo o akena mo ça dit équipe na ba problème au fond ya ye ba ne pena o souffrir donc ça dit ba compte à rendre na bandi ko na bino kaka ya théâtre et ça on nini menga pena fongolenga motema alo bena opena maka alo ba nini alo ba ko juste septième maka nga pita fongolela kinga afongolela kinga mamu nini ça que juste oui mais nini mo so na liwa boy afongolela kinga pena donc yeblo ngata yemoko na lingeka na solula na yupo na zana kimia na expliquer union so pour na zana kimia même chez moi ici tant to vanda kinaye donc ozomona ke mutu azo continuer toujours koloba ça penza na poso na banoma akina posa donc abi po makambo na ebisi na ebiki webisa no mutu te mais na ebisi yo po oyeba po na ebiki oyeba lokote po oyeba on a visé à la guerre tout ça na s'intéresse qui na ngote pour na ebi monde na biso makambo na so ndenge ezala na kipaki ya mazaki ba mes ententes cinéma Thérèse ils ont pas juste bando oui là nini c'est yena ibazina na problème te OK parce que tout le monde a les réseaux sociaux de partout te bino bata ba réseaux sociaux bolinga ndika ka komema makambo na bandenge musu oui kota bolinga makambo na bandenge musu batu basona ba discuter ngana souci peut-être des fois on a discuter en tant que ami ba camarade ba ko so na télé frères amis il faut discuter ça là mais ça ndenga biza na ndenga mabité ozomo donc batu batika kokota batika ko profiter kozo raison place on non on a vraiment ndena ko sepela na ngote oui voilà qui monte mon bio comme on vient dans monde bino pourquoi et comme Corinette pour ils allaient déjà bandakala mais mes collègues comme makasi bato mona à chaque fois baliwa ko boit qu'il n'a pas maladie est-ce que vous savez que Diana avant kufa ba pesa kai bouton moko makasi bouton Diana zwaka tangu Diana aiko zonga Diana ke bouton ni ba pesa ba mais il y a peut-être 12 ça la ba monde d'abiso 12 a wenge ya tina te ya ko tina te ya zo 12 années ngat na zo ka 12 tenga na zo ka 1200 ko ba boy 1212 pour ya za 1212 na beta 7 ans na les na télévision te pour quand ça ba pesa motema moko donc na ka sans foutiste nga za bongo nga so il kambo yeme bana nga na ba za ba yebi même bango moko pe ba za ba yebi ya ki para na ete na nga sans foutiste le bino likambo ba finga na ba message et bona bona ki para na ngate nga ki pakate nana mutu moko pesa un conseil za ka belva bengaka c'est na lingi na ngo yoko na makambo te ya na lingi ko yoko na makambo te omona na yo kinga bité na ko le biloko te na répondre eloko moko te c'est tout ko discuter awa nani petit frère na nga awa nani ki il y a tonton Hervé osomo alukinga ye to sali pena ye voilà batu fo bo vivre ka bongo osala ke loko mobeke loko lo bakita musoma teza nango vrai mais ta muso blessa ki muninga mais na mitu na senga muninga pardon te tourner page limbisa ata pesa ki faux o senga muninga pardon limbisa nga vraiment tukana zaki vraiment na kanda makasi limbisa nga et toi c'est de tourner page voilà bouton ni ba fi ne la rando na biso souci on a ko le gaso na théâtre ta zaini ba boye ki tourner ba nzonting to ki mitema te wana ndesko na ebité pona bi mitema bato wana te mais na yeba ki ndi ozaki kacha souci voilà étoile makasi souci na yeba e na théâtre te souci na yeba e ndeko na nga moko camarade moko à théâtre mtamimanga pas souci wana souci avant na osala théâtre wana avant na motel Fikin habito kepa fanatique moko alinganga mingi
Mon bakomba bato otanga boye e mago atanga ki kombo na yo. Ozomona ngena tanga ngona ndinga mabeti mais ngena tanga pe ezaka kate pour na ko éviter ba problème. Parce que c'est ma sœur aussi, je l'aime vraiment beaucoup et pas linganga mingi. Yé muta memanga kutukuna. Abito ki pa camarade nangana, tanto ki pa camarade ni wana asuzi asombela biso masanta moni eh c'était mbaga na linga keming na yeba na théâtre te. Na yeba ndeyo à théâtre. Na komi ko kangana na ye, to komi ko kangana ngai camarade nanga wana théâtre na suzi, to komi 3. Camarade nanga nde akota suzi na ba connaissance na ba milliers bato théâtre avant ba no sala théâtre. Nde tango to misai na suzi. Et puis si souci go na journée ba film belé na ye ba film belé tableau mo ba film belé na groupe na yemo ko tamba zana alisala na tourna kuna tourna ba zena la guerrière na yebi passe aux zena la guerrière azoka na motema na yoki na yebi passe aux nani bande ko musu bazoyoka na mitema ozomona ba otanga ba komo po ekoma ke boy na otanga ba open na big so na ten komo ne problème ozalate ozomona voilà c'est to comme pena au chité to mo ke vers la fête aux yeux pétant belé toza na mwana matanga ozosenga na bandeko na bino ya théâtre basi comporter ndenge même na famille bota même na les abakok surtout bato mibale wana surtout bato mibale moni benda beneza on parce que toza yo déjà na matanga tondo sentiment mes ententes c'est ça si photo za la peur ngai tension etumisa ngai lelo nde nakeolala nakonolelisa famille bandeko na ngai famille na ngai ya théâtre tension dérange ngai oyo yebiti kaka na bimeka lendi wana na ba 21h docteur apekisi ngai natiki kolela tasiko nozoka pasi donc le dimanche vous les betaki mwana ke desaki te vous les betaki na ba fief ndenge ezaki na ngai nde mama epela bengaki nga bite na kwa ozwa olobi donc lelo lundi na ozwa poto kende ayutabi faut vanda na ndenge ozozanga bite fona kende nakena mona suzi abite kuna mona suzi te kuna ke omoni bandeko suzi ngabi na omona e pona omona douche po abimela ka chambre abimaka na omona suzi donc les deux familles okufi ndeko na bino suzi azali fille moko bien malgré tout biso nyonso tozalaki na ba problème biso nyonso tozalaki na ba rancune mais une fille bien aza facile à comprendre moto donc tolela ndeko na biso wana pena ndeko na biso camarade na biso te ndeko na biso mutakofi ya biso makila na biso moto etangi oya biso makila moto etangi tolela ebobi ndeko ndenga souffrir na malade totikaka biloba ke okingani mutasali ebo kingani ndi mutasali ebo wana ndesa malamu te tolela ndeko na biso toleli na politesse nyonso po ake vrenzele mwasi kitoko otalimisa pe mwana mwasi olobi te mwana ate omba mo ozwi ayo koti na sa maboko makuma mipende boye papa chéri otalisa makulikola mwana mwasi olobi te mwana mwasi anetaka sali te to anetaka te po nga nayebi meme nasima mokongoli parce que camarade bacamarade ebele bayebi ke mwasi apembe otalisima mokonga moninga olobi ke te otalisa moninga bimi boye na nzela boye ndeni baokele motema mabe te po moninga so bimi na moi boye yo moko otala moninga no mwasi ndenge azobrille obi non oyo angelo nino aye parce que azwaka temps na ye ya maquillage ne temps na ye elle était toujours naturelle arana temps na ye abimaka bibimela te aza fille moko te trop de bar ne oke kaka azaka na bar azomelaka masanga te. Voilà, en tout cas, merci. Non, bah, nous protéger beauté na ye kitoko na ye parce que atiki mwana moko parce que azaki star tolela star na biso tolela master na biso ba master nga ba tams mo ngalo tobinga na ba tams na ngai tolela suzi bantu ake tolongola no ba guerre na biso tozaka na ngo po efuta na ngo eloko te. Ça c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup et Tommy vraiment la souka. Bah tout botal avec biso pour comprendre qu'émotion ou appuyer cette bagarre dans le mot. Voilà. Vous s'abonnez, moi c'est vrai on a chaîne de biso Nouska TV officiel. Comprenez même dans mon pays et en général vraiment. Les voyants de biso c'est bateau et
bafan oyo bolingaka théâtre ya mboka na biso et surtout mpe bolingaki mosala na ye bozala wana mpona soutenir osaki na ye matangi eleka na kimi voilà tozalaki tosatandaki na eloko te ya liwa nde bisepasi susi azali na problème ya cœur yango akotaka koma moni cœur evimbisaka baparti ya banzoto maladi ya motema evimbisaka mwa baparti ya banzoto voilà akotaki na ye koma mpe abimaki ye akomi na ye mpe nzoto makasi sansi ya vie ezalaki su na bomoi ya papa na biso te po maladi elekaki mais ya ndeko na biso Suzy ya petite sœur Suzy epesi passe makasi. Si on voit Suzy, on voit Thérèse. Si on voit Suzy, on voit Thérèse. En fait, c'est ça qui est problème na Thérèse. Donc ça na biso to soanaka. Moi ben incompréhension, to moi bobungi ya maloba ezanga raté. Mais ya liwande epesi passe, ya liwande Thérèse akuto bango mbale balapa naka ba kosola kati na liwa. Mais bafungula mitema basolola. Bonga mnaleka eka na émission na lobi na l'équipe so na sengi pardon. Azaki na problème na ngati to welela pe loko te. Donc nga na problème na société. Sauf que nga na leka eka na TV na pesa ki exemple moko mais exemple on a ebetsa ki libako. Leki nga moko peka bisika on a baby saki. Na kepe su ko réparer ka wana. Bafinga kaye bando benge ndoki total émission moko alekaye mo rabike ba collègue ne musala ba benga ndoki. Nga Suzy alokanga te akanganga na eloko te nakanga ye mpe ndoki te bisika azoloka namona mpe eloko mona nzoto nanga te oyo soit nake na église bapaster bayebisi ngai eza Suzy donc moye na confirme oyo bato bazoloba esa te nga Thérèse ya déjà basolola na Suzy mais balingai so kolakisa ngo na public te Suzy mpe ntango mo bamaladi bandi abengaka Thérèse abina aza na mposa tosolola Thérèse yanga nde naza nakufaki nzambe azongisinga Thérèse abe okufa te tana weza nano okufa mikolo te la Suzy bantu tazoyebisa Thérèse azoswana Thérèse na téléphone Thérèse yanga nakufaki mpenza nzambe azongisinga vie na besoin ya tosolola Thérèse abe okufa te Suzy ntango azobela asalongolaki ne barankini wana na bato ok ndenge moko alobaki amona akufaki nzambe azongisa na vie nzambe azongisaki na vie po aya koreparer le mosu baerreur mosu azalaki na Suzy azalaki so na rankine na moto te wana bekomi baleson di bato anketo bato azuwa Suzy atiki bana Suzy aboti te tala caméra na lingo so na ndeko Thérèse sala neti ozolingo réparer likambo moko na Thérèse na oyo ezoloba malelo ata pa oyebisa mama Thérèse nini ma sœur Thérèse na oloba na oka boye kala bano baolela eta bano mawe to bafelo Suzy azozonga mfi mais enfin nzambe azue loti nzambe azue ka après des comment nzambe ebe pourquoi Suzy bandeko batika bakisation inutile Suzy az artiste et comédienne munene azali fille douce à éviter un problème. En tout cas, Suzy, mon toisin a ma bête. Azana ma bena. Azana ma bena. Malamu pe. Azana na mo. Bolamu pe ebe kusala mo. Totsika, tout ça bandeko, tous les lamuninga la biso kufi. Thérèse azwata encore na Suzy. Balatana baye bani. Ba comprendre Thérèse batika e aller la Suzy. Batika Thérèse aller la Suzy. Et si Thérèse azofa na ye moko na ndaku na ye avanti boy atalela mamo bango bazana ngo bango mibale bakoma olata lokwa mapasa. Ase consola batika Thérèse aller la Suzy. Tiens, na matanga Suzy mutane na biloko na te ye mona matanga batano kenda ngo ya désordre te. Batika e aller la Suzy. Suzy ape mana kimia. Toye bakaka biso bato tikali. To mi batela. Tuluka kimia tango tozana bon moi. Tuluka kimia tango tozana bon moi. Ozana likamba muninga koloba te vanda niye koloba te. Koyela TV kota to la te. Lobi vi akoti na matanga zo ya bi deba moi bando benga deba moi na Suzy. Deba moi liwa ngapi na raté ango deba moi na raté ango. Vi aller bien aussi baste quoi. Sur internet
telingi lapide lelo moto nyonso akufi boyolela ye totika bandeko na biso bosala mosala bosala yango tema kitoko boyede biso boyo bato babaartiste na bino lelo soki biso nyonso tosili bozanga bato bobetela masolo e bozanga baartiste baobima na bango mais mpona ozwa ntanga yo vandela yo bandolobela ye bato bayeba nani yango wana ifo asala bafilme bokenda bapoto boyeba biso na Kinshasa tobimela wana bangadi aja tolika na bantene a film eleki jeudi vendredi na balabala wese okende te bozata reconnaissant na biso bozata reconnaissant te ate futi biso penza te nazala na biso soki mama olive aleka te mbe tokufa mpe babola mpenza malonga ata mwa tera pamba otikela bana te nzambe atusha motema mama olive aleka na nzela na biso ya mike tozwaka wana lelo ata oza te bakokoteka yango mpe $100 esungi mpe bana nao bandeko boraisonne ata lilamu moko tosalela bino na nzela mosalo tokutana makambo ebele tobelaka boyebi te nini tobelaka moto abeli boyebi te nini ezoleka boyebi te nini ezoleka bosungaka biso nde na mabondeli leta e mauvais ntango ekomi mabe bosunga biso na bapriere na bino toa nango posa botika olapide biso toa bakongole toa bandeko na bino botika olapide biso botika olapide biso lelo mwamba suzi ezalaki sirene na internet kala te seke internet sirene ndoki bozwi bachance bozwi bachance awa na internet ye moko asali bemission nazomona bandeko bazosi bemission na mingi azaki lapide na mutu nyonso ye moko alobi abi déséquilibré nga nalandi émission na ntongo lelo ya 6 na leli suzi alobi émission de déséquilibré ngai naza so na makasi ya oloba te nani yango naza mpe na motema nani yango ayoka bafinge ndoki lelo olobi atika suzi aleli na émission natala émission na ntongo na leli natala émission na ntongo na leli bantu na ngai na leli natenga bi nzambe azwaka lokumu nzambe azwa lokumu bandeko nyonso basalaki banalise lelo suzi aza te bandeko nyonso na baolela na bashene na bango bacheka suzi lelo bacheka suzi moninga na nga kala baninga bato bayebeli nga na ye na balubumbashi na bapoto babenga nga mama natali abenga mao telefone akonfirme bana oyo ya solo nge mami suzi aza te babenga nga eno telefone ngai bamessage mao est c'est vrai bato baozela confirmation tolakata yo moleki tuli nga na obana na obete lisola liwa suzi je ne pouvais pas imaginer que je nakofanda nakokolota yango te nzambe nanga nayebeke ju tokokufa na biso me nakolota te ya suzi nga naloba na likambo ya suzi naoloba likambo ya suzi naoloba likambo ya suzi ninekela nga nyonso nakoloba suzi amondana te azali kamaka nanga nayeba suzi nayeba suzi na ngai nayeba suzi na ngai ata silike nga sobi émission mo eleki kuna yo olobaki boye ngabi bantu nga te te fo tokutana soka na bando ofute babofo mambo ezili nango nando ofute babofo mambo ezili nango ngabi meaza moko mina mibale misato ti tokapona otuna nga te omoni yo te bantu na ngai histoire ezali yaya tala susi histoire eza masolo ezali yaya masolo ezali suzi akenda basekre masolo mosunga nde tobeta suzi aloba te suzi ake nga mpe natika na mambo ya susi na motema na eketso vola l'amitié natikali nango aza te na obetela yango sunali makambo wana tosolo ya memi ya ngai nga natikali na oya ye bandeko tosikanga ata motema ata tokokaka kobomba seke te tobomba tobatela bavi na biso ekomi telema expose makasi vi ekomi expose leketulo biso basa te ata toasuna respect mpenza liso te respect eza te toala respect te mpo na nini ata nga nalobi na nga te moninga na nga moya te ata obima kuna ayelakisa bato nde yayebi nga makasi ayimile nga kaka na se discipline leki na ndo mona nga navanda na nga na bina vanda na ngai navanda na ngai mukona oka posa oleka na TV na site ata na chaîne nga na tamite na fana ke na otala makaka mutu moko eju kaka a raisonner nga benga nga na oleka na TV bando ba mona nga navanda leke navanda ovana na nani obetela na lisolo boso yazo ne moninga zo enregistrer ka yozo yeba te quelle idée makanizini wa
nana tokomi na suka mokili legecho bosola moninga mwasi azo enregistre yo pour faire quoi avec l'audio osala ngo nini oyemilenga après nini moninga yambi yo na ndako ni oyo na ndako vandi bozomela mpe alambelo bozolia na ndako ni me yo tikali moninga ke oswa kopo kuna obandi ofilme ndako to chambre na yo pour salite na la tv nyonso wana mpona nini tokende wapi tozala boye te ate tona baminga ezala bavia tofanda tosolola sono omela sike na natiki sike na nga nayebike mira esa osalanga mabe te nana meli sike lelo omela mai te soki omeli oteyeme neti nga nde nazalanga kala confiance ya bato lelo bato bayesinga bao te confiance te boso navai na bantu na otelema yo otelemi okozala bavare ya wana atenga yo vande na omotika na musika yo